bozotala pe état oyo nga nazali. Nazalaki mutu moko impuissant, vie limitée. Mais Nzambe asalaki ngolo na ye, nakutani na musali ya Nzambe papa Walesa. Asambeli mpo nanga, oyo ezalaki akokufa epai nanga, ezwi vie. Abaleli nga mwasi. Naboti pe bana. Boyebi ke moboti nyonso oyo esengo azalaka nango, ezalaka tango azotala bana, azotala mwasi. Mais eloko ya kokamwa, natali na télévision, na Monika Diombo, azoloba ke bana wonga naza na bango, baza bana na ngate. Sala papa moko za kuna koka bapesa imutuka babaleli mwasi na kabundi balobi aboti mwana. Boke de wana bosala ADN ya koka wana na mwana. Et puis botuna médecin soki façon koka oyo azali pa kabundi akoko sala acte sexuel pour abotisa mwasi. Ezangai évangéliste Daniel Mudiangomba. Nayebi ke histoire nanga nyonso boye po biso toyebi rôle ya koka wana. Le gardien du temple. Merci. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette belle vidéo qui est émise par moi, votre humble serviteur Valdi Tamboué. Batbaebika Valdi Tamboué Kabona Congo Vérité TV officielle, mais Hermo Valdi Tamboué à l'irabon l'utile à l'agréable Yarosungarape. Bande comme sous net lelo anazali bon na Congo Température pas maman Rosette la fleur d'Hambourg. Maman est montée ma mounene, maman est montée ma bolamu. Maman Rosette, la fleur d'Hambourg, donc j'en profite vraiment d'occasion pour vous saluer. Donc, l'actualité nous oblige. Nous oblige, nous oblige. Il y a la télévision, non? L'actualité nous oblige à communiquer ce qui actualité, surtout ce qui y a vraiment. Dans des réseaux sociaux. Dans plusieurs canaux, il y a communication et information, il y a des vidéos qui circulent que notre artiste comédien Kadiombo, Papa Kadiombo, que je salue, au Pelelo comme youtubeur, à Otibongo Kozana, mon bras de fer, Nande Konabiso, Azalibongo, évangéliste, Daniel Nakatia, Lingombo, ya Papa Kabundi, Walesa, qui nous salué vraiment avec beaucoup de respect en tant que Moussel Nanzambe. Bana poto, bana mokil momba, vraiment, il y a les bandits, kana fongolango pour nous sabino kia. Eza pas si peu ma mingi, kota la Congolais, ndenge azoli ko linga muninga na Congolais ti. Tobi ke lelo oyo na constitution na biso ndenge mibeko ya mboka ezali komema biso normalement mutu na mutu akoko samba na église oyo lingi déjà babenga biso to na état laïque, donc là où il y a plusieurs doctrines ba philosophie ebele ozala musulman yokaka ozala chrétien yokaka, mais na kotala boye ba Christ donc ba chrétien c'est comme si bango na bango bazalaka na ba problème. Bango na bango c'est comme si balinga na raté. Pour ça Hollande libé au monde que papa na biso Kadiombo pas un chrétien. Ndeko na biso Daniel oh wapi bazalelo na bras de fer pour m'embarquer dans la justice. Azalaki bongo mutu o ayaki boyebi infirme bat bayebi liso na bayebi. Ayaka na église ya Kabundi Walesa na bokasi ya Nzambe tata. Potokoma ke mutu ndem da salimu na bokasi ya Nzambe tata a façonné ndeko na biso wana ti ndeko na so ya kozwa pe molonga na kati église ya kobala e o lelo bazana bana bango, mais
nali ko beta pena cette mingte na lisolango pour le quoi ba preuve ezali ba preuve tangible ne baloba en français boti kanon vidéo oyo écoute la maloba nanga pour lui juste est-il à l'agréable boss le silencieux motema maman Nadi Masidi bongo tozonga na plateau bozo tala pe eta oyo nga nazalaki mutu moko impuissant vie limitée mais nzambe asalaki ngolo na ye nakutani na musali ya nzambe papa walesa asambeli ponanga oyo ezalaki ya kokufa epa nanga ezwi vi abaleli nga mwasi naboti pe bana boyebi ke moboti nyonso oyo esengo azalaka nango ezalaka ntango azotala bana azotala mwasi me eloko ya kokamwa natali na television na Monika Diombo azoloba ke bana wonga naza na bango baza bana nanga te alobi ke ata soki toke na examen ya ADN toko confirmer ke bana wana baza bana na ete yango bokolanda nano maloba ya Kadiombo bozana papa moko za kuna koka bapesa imutuka babaleli mwasi na kabundi balobi aboti mwana bokende wana bosala ADN ya koka wana na mwana et puis botuna médecin soki façon koka oyo azali pa kabundi akoko sala acte sexuel po abotisa mwasi po biso toyebi role ya koka wana les gardiens du temple. Merci. Naibi ke bolandi yango wana na porté Kadiombo plainte na parquet tozo kende na e parquet azo mema ngai na Kadiombo na examen ya ADN suki bana babimi ke baza ya ngai te Kadiombo aza na likambo te mais suki bana babimi ke baza bana na ngai na Kadiombo nazo senga pe bakonzi ya mboka toza na mboka oyo état de droit ekoti na mboka nayebi ke bino nde boyebi mibeko bokosalisa nga parce que déjà image mabe eza na kati ya mitu ya bana na kati ya quartier batu bakomi ko suspecte nga babru eza ebele ebimi na monoko ya Kadiombo président ya mboka naza na façon ya kokutana na yo te mais nayebi ke message oyo papa ekokomela yo okosalisa nga na likambo oyo Kadiombo akanga mukaba Kadiombo kusuika mukaba tufu afoneba ani bana kaba ibatu kaba ni meme ikala bana batu kaba ni meme zambi wakabunju walesa mumwenekele mungumbu shabundu Seigneur batebele ba matisi kondima nanzela kobota nanga oyebi ke batebe boni ba obaboti nanzela ya komona bana nanga lelo ya kuimbilie Jésus Christ gloire ya nzambe yo zanani nayebi ke l'état plainte déjà ezali merci. Oui bana poto bana mokili mouvement epesaka participer mawa so bozona na maloba nanga na osala utiliser mingi nde baloba na français euphémisme nazolinga moi ko adoucir fait euphémisme donc ngana kozala ante to babenga biso ba journaliste église au milieu du village biso vraiment to meka un peu ko se pencher na déontologie pour toza parfaité maman Rosette la fleur d'Hambourg toza parfaité mais tozo meka un peu ko se pencher na oyo eza bongo valeur tozoki makaba anti valeur nde bande comme suba loba magitu bazoloba mais ba osela mpe karama moko pena bien te toki ndeko na biso papa Daniel azali bongo évangéliste ndenga beti disona ye mukeke papa fasonaki ye na bokasi ya papa na maladi azaki na nzuba prière nde sali kaza na boye o azope molungani na ye baboti na ye bana wana mais lelo o to moni pe ndeko na biso Kadiombo papa na biso Kadiombo ameki un peu koloba ba popo moko pona ngana monyo za popo diffamatoire pour na ye ndika no na Congo vérité na ye c'est comme si communication na ye ezali na message moko ezali en cachette o wapi ezo justifier que nengazo lo bana wike yo to bi rôle l'église wana yo ata musu posala ata musu makamo boy bon a évité entre griffes donc entre guillemets c'est comme si ba gris quoi et on rôle ya papa wana Daniel
En tout cas, c'est pas si pour. Tu commences à la 40 pour te diffamer, to vilipender, to bébé sa image, ko dénigrer. Côté monsieur Togi papa ka diomo côté solo baké. Botu na ba médecin état de santé na ye. État de santé na ye. État de santé na ya ko bota. Dit n'importe quoi. C'est comme si on rendre ministère en Zambé, on kitchango rendre quoi. C'est comme si c'était du babiole. Hein? Shadak dit correct. Est-ce qu'elle n'a besoin en Zambé? Ton a c'est un mot Bible lobby et l'eau monte cause la impossible. Et l'eau cause impossible. T'es comment botate? Bah tu n'as médecin. Et si comme médecin m'a la monge soukaka. Babi Nzambe tata, Moussa Sialikolo nase, babi n'a que médecin par excellence. Donc ya soignarana bisi comme médecin bazo monate. Et si kaba babinga machine no batela ba maladie banine ba microbe banine we. Est-ce que microscope suki vie nango est-ce que suki. Est-ce que laser nango zo mona sauter. Est-ce que loupe nango zo ko loupete. Nzamba koma rawana, le médecin par excellence. Mosali Siwali Kolo nase. Les garants de tout le temps et de toutes circonstances. Papa Kadiom, en tout cas, attaque chrétienne, n'a meké un peu, cause à la contre au côté, on a vraiment. Au côté, on a raison, on a entendu, boye, bani, ma bino, kuna sope, aza moutandeni, mais ko boy, a karake, on sait ça, ma pièce montée, to boy, n'a sauté sur ma pièce montée, mais ko lobake, ndeko, oya koki ko bote, ate, ba médecin, ba yebi, dit n'importe quoi, papa. En tout cas, tu as un peu modifier le comportement de la communauté congolaise. Aujourd'hui, nous avons très saïmé comme il est belé. La Congolais exikomatisation, et ça toujours qu'on s'empirer la confusion. La compréhension inutile. Nous avons c'est du babiole d'Arcel. Et jadis, donc autrefois, Totoyoka, Ndekonabiso, papa n'a pas bundi wale sa batibaku. Il y a qui on a mis cette prophétie batwa. Il y a la télévision, c'est une fausse prophétie boy na boy. Maintenant Hollande la bien on a battu à zolo critiquer wana. Maloba na bonza pena basa pena contre na neni. C'est comme s'il y a une nuance. Il y a jalousie. Et puis moment Moussa Nzambe so ya toki azoloba. C'est que a dénigrer mon dinga na Moussa Nzambe. Okopé sa tolipe. Okopé sa conseil. Et ça, dans le plus gros canal de l'information et de communication qui est l'Internet, la plateforme au YouTube. Et maman Rosette, la fleur d'Hambourg, c'est ton fils Valdi Tamboyo, mais qu'un peu, qu'on lui tue la grève et qu'on les calelo vraiment, Naboka si Shadak discorrect. Pour les loper pas aider dans le cadre Congo vérité, qu'on filmer dans la caméra, parce que caméraman n'a pas maladie, tant à Sengingaï, n'a pas droit d'exister pour déjà actualité quoi. Il était pas bien à Peggy, si ton tombe sous moi retard, pas bien à Dorcas Boloko, quoi. Ton sous moi retard, yango, na beta kikaka. Donc, ban na poto ban na mokil, m'a retenu ceci, que, bilogo moussoussou, et peut ça rappeler bien té. Pour nous répondre, on sentissant vraiment, quoi, une nuance morose, la mélancolie. T'as déjà pas si bien, mon gars, autant sous balifant, on a hôtel. Attends, moi, ça me rappelle que madame Neba Trichanga, par exemple. Bah, ça fait que au banana hôtel. Et soit qu'à fort. Et soit qu'à fort. Et là, on a pas mis balle, soit comprendre que, bah, peut-être ne pas qu'il y ait des marmots dans ma kila, n'a été, mais ça qu'on a ma famille, n'a été, ça qu'on a ma camarade, n'a été, ma proche, n'a été, ma connaissance, n'a été. Pour ça, kilo. Papa n'a pas intellectuel, papa Kadiombo. Les gars, la télévision, pour le moment, en baboué. C'est du cocalan, ça. C'est du cocalan. C'est dit que quand on s'appelle l'angote au monde, on a une position. On a une position, malgré tout, on a une diffamé, ni qu'on dénigrer, mais papa, tu es intelligent, tu es intellectuel, tu es intelligent. Batbaï, ba qualité na yo. Même temps, on a un théâtre, on commence à prester comme youtubeur. Batbaï, c'est un homme, c'est un gars, c'est papa intelligent. Mais il faut le un peu que kabula ma futa na maï, ndeba loba na lingala. Faut le un peu que kabula ma futa na maï. Et ça bientôt y a bon pas to yebi bon boye beaucoup y ba na ba relation na bino ba intimité mais côté cadence comme au minimiser un colo donc c'est impossible y a beau ta potam suna jarazali pas infirme pas handicapé tout le monde ba papa musuba comme na agent ne ba bengara pour ba basi la ménopause robota souté mais mi bali ma ménopause ça raté mais ce qui force c'est si na ba 80 ans 90 ans mot français mo ça on a andropause. Hein? Andropause, que faiblesse, que papa so koka sous-souté.
Mais l'accident que nous avons à faire jaillir quelque chose. Moutaro kangamate keba soro bimi moutaro zoazim mais papa na tombe na force te mu Congo peso soit boina benga andropose. En tout cas bana poto bana mokimba ça n'est fini pour aujourd'hui, c'était pour les comptes des Congo température de maman Rosette la fleur d'Hambourg. Biso to saka bana ndé mo peka kana collègue n'est patron. Boss le silencieux so pas mon moi là les kake ezana ma bête c'était zaka aide au lieu moi carence moi ta mort ezala to linga ezala te. Merci na Shadak Disquarek mon ami donc intimité de Zokabula kolonga longa kuna ngona yakana Congo vérité nazaka kawana o demere pe kozala na ngawana so nzamba olinga na kika pona o en tout cas o ya souke zaka so condensé au sana mezalika ke biso na biso mpe surtout biso so ba chrétien to luka mpe ndenge ni to ko vanda bakanda musoko za no me foto luka to kotaka euphémisme o ba benga na français quoi adoucir ba fait attaque moto ngenge pela ndenge éclaboussé ko doser hein. Ça n'est fini pour aujourd'hui, c'est ici vraiment qui est toujours kangabongo bouton toujours kangabongo finalement bouton un power téléphone na biso to émission na biso moko malelo mais ce qui na bois qui était Shadak Disquarek kazo ipsanga ezali sumu makasi Igor Mintu motema ya mama Denise Fabiano Ndoyi ya mama présidente de la République démocratique du Congo Igor Mintu Hervé Malenga papa français motema Irène Ngoya maman française pourquoi pas maman na biso Malolo Loris la congolaise maman motema molam Malolo Loris la congolia en tout cas vraiment yo soki na bois ki autant tout que ça la rapasi Rishika Pinga R9 papa na Oriana Irma Rishika Pinga R9 papa na Oriana na Irma do Rishika Pinga bambote siko zali vraiment valita moso de ningi sibwe Zahir tem de goninga na mema toina vraiment nge sepeli pe misu na yo na saluer papa na Fischer na tokaila la Bugatti lo a moi sikitoko la Bugatti lo na mikili mputo pourquoi pas l'international trésor mputo mutakabara basenga ka été valita mbo esaki azo senga te mais azo proposer nento gocha clôture na njili bata quartier uitso ba koti bakangi batanji brasserie bakangeli kuna kota kini qui est bakangi batala njilo se bakangi jo mapata masala ngai l'international trésor important en tout cas vraiment mutata utile na société ndinga masekite kota ya sport ba beta bakosa vena ngai yabo bodik bolanga Greta Bambongo na Londres maman J de Londres maman Judith maman na ya petit na biso muna et so la petit bibogela mwanza okeba maman Judith maman J de Londres père nanga apôtre Maniard en tout cas awa ndé vraiment to komina suka mambesili merci na Shadak Disquarek merci na boss le silencieux poza moté malamu na ba boss mususu wa monibwe na refuta maté bo charge ndako na refuta ngo ciao Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonyaso tobina Congo température eyena mopepe asika ya tobina Congo température eyena mopepe asika